Mbote na bino balandinio solozo landa biso vraiment toyebi ki boza ebele scotché déjà pour nous landa Tatiana Osango chef femme. Joyeux anniversaire na ba nyonso bazali ko sibya mokolo nango ya mbota malelo. Joyeux anniversaire également à Gabriel Maïlo et na ba nyonso bazali ko lela boye ba ketoza de cœur na bino vraiment eza mambo yara soki komelio il faut rattraper sa merci ba nzambe n'est-ce pas et to pesi ba condoléances na godé le Fongo peut-être que perdre moi Sinaï vraiment ya godé je suis de cœur avec vous et na bino nyonso na osé belé vraiment ba mbote bonjour na bino nyonso voilà lelo tolobaki to solo là ensemble na bino par rapport il y a un artiste je sais que boza jamité ma tuku boluka boye ba si il s'agit de qui nayebi que oui que na la bino ba artiste ya mabete mais lelo vraiment to les bino artiste moko ya bien asolara bien malgré linga nga penza minité mais nga linga rai na oposa te papa qui voilà il s'appelle Sundiata c'est avec lui nde toza na cadre oya kitoko poto sombitinya makanisi na vraiment Jires Mwanda vraiment zoomé po yoza muta zooma to solola na Sundiata. Voilà, Sundiata, mbote. Mbote na on na Tatiana Osango. On a essayé déjà bande on a biso ba on a biso bolinga no ngati. Ya solo wa lo dona mo kuta. Voilà, Sundiata to yuko yeba kombo oyo ba boti na yo ba botela yo na ngo ndeti ngai bazumenga obenga Tatiana. Yo ba botela na kombo ya nani? Vraiment pour na bandana no merci na bato tout occasion ya ko landa susonga yi emble serviteur na bango mwana musala na bango mwana etinda na bango na kombo ya Sundiata Maniata kandenge zalaka joyeux anniversaire na mwana na biso Gabriel Maïlo Talara 16 ans vraiment Talara 16 ans 18 ans boy pas to bimi côté mo ko kangi lupango et ça va bien wana bena mwana biso donc mwana ya ngai ki buti kwa beti bisiki bazongi na nda kindo bika donc vraiment Sundiata Maniata za komona eza parmi ba kombo ga ndinga za ba famille eza kombo oyo ami ya papa wa botinga apesaka ngata mokutamaka po azaki étranger et pas kufa na ye ndebe bayokana papa botanga kufa ye pas kufa na ye donc ngazo bana mona tika na kombo na asa ndima mo ngati donc kombo na ngeza nzadi Dieu merci Sundiata donc ntango bato ka Sundiata wana ba kine bango de gauche à droite c'était posé na mokama donc so po ngotinda na yo quelque chose comme ça Sundiata dans zone ngai on a bêti mato indirectement Sundiata tout ça beaucoup bandi sur na biso sinon tout sur la momuki Sundiata sikoyo awa net na Kinshasa au sala groupe na yo parce que le komika so sali obimi momuki ne okomi tozobela yo mukolo okomi célèbre donc au monde a raton so comme président il y a groupe na Sundiata zangi yango te. Bon, jusqu'à présent, Nazara mwana musala. Nala mwana musala, il y a pas fanatique na manioso. Partout où musala est bien nga, ça se présente à wana pour na musala ba et c'est mwana bango na musala oyo bango ba ndima pa na. Donc naza partout. Et si kana soba luka ba mwana nga nazali na sala musala nde sur place au sala musala nde skona pona donc ba kota mabe pena na ngati mais so ba lukinga partout ba mona pona za mona musala na bango Sundiata toki koyeba na groupe nini oyo yo bimela po toyeba lelo Sundiata bonga yebi mais siko ba bazolanda biso ba yeba epa na yo ouais na bandi mamango na bobamba le songo peut-être que pour une occasion puis ça m'a pensé un petit peu pour découvrir mais na bakini oyo bato bayaki ko découvrir à partir de basiko
groupe Azibora, la série à Wina Winzo, la série à Fumo Sundiata, donc les bateaux vont découvrir là, et puis tant qu'on va découvrir là dans Congo, grand frère on a biso moko, on a salué Place Azali, on a bien un tremplin là, on a comme il y a Fioti Ngoma, côté Maya Ser Nanga Madumbuma, Place Bazan à Suède, on a salué Bino. Il y a Fioti Ngoma ya découvrir na ba Zibora. Nde ya kosala ki alobi asola pena Zibora ponga ezati ko na longwa ou bien bayiba nga kuyiba te. Donc leader pena solina leader habité dans un kosa leki na biso ndinga zoya to kodisa epi na ba chemin na biso. Mandenge bat ba ya découvrir nga na banzonzi tout eza grâce ya na biso Fioti Ngoma. Et là, on y ça parce que les autres la yo na télévision, tant topé bateau basomba ba DVD na bino, tant total d'habitude aux avana habitude ya kotia ka nzete moko na munoko idée wana écouter la loi. Bon, ils ont l'inspiration, ils ont l'inspiration pour nga entourage nanga, ils ont mingi batamayele, bakulutu, ba sœur. Quand tout à l'heure, on a dit que nous avons fait des choses, passer au roi des petits qui nous obligent, passer au roi de l'Onianga, passer au roi de Maman Chantal la couturière, tout le roi de Maman Chantal Shakir beaucoup. Donc, batamaye les penzawaza et puis dans les balles où on a voyagé, j'étais mon papa n'a bon regard. On a Jean-David Kiambote, Namasne Judith Massia, on a les boss américains Fabrice Nteka, on a Maman Zefa Vital, on a les boss aussi, Roi David Bikuta, on a Maman Abisso Finise, Ngoma, on a Balouan dedans, entourage n'a pas pena Bakulu Tuvaza, na s'espirara, Talara, papa Babima tellement aidé, bateau, papa le Golanga, tout ça aidé. Na talabo na roya ne loko nini pour écrire et ils appellent vraiment identité moko ba sungeta o lelo yo comme nango ya babitu vraiment et comment ça la bien pour lelo nga pe na salimo référence moko et comme ceux qui mutu azo jouer atire ko na ba beta la ni sungeta donc c'est un plaisir pour moi. Tant il y a Fioti avant d'apprendre pour s'inspirer avant d'allobi non à qui est un président Zibora Sundiata et là on y a ebisaro à CP la kanango ipanayo. Bon premièrement ils ont créativité pour nga na zone de la raté peut-être il y a des lots mon baba pour ba ki na zone de la raté tati na maman ne hoté ya mwaza ngo et lo mo wa identité. Dans les comment on a mis à la ranza de Sungeta, tu veux changer en côté. Vous avez identité mais na sima ya tati neo na mama neo bande kunyo ba poku neo ba tati machine neo na ba kunyo ils ont hablo choses à na basewa. Donc il y a moins de ça la force donc créativité et puis esprit à scène. Tant au travail ka utala na bino yo vandi penza bwe Sundiata ozota bandeko na yo olobaka ki bozaka na bolingo ngaza na bolingo na bato ngande sona yebi te so ete bato bana na bolingo na nga pena za na bolingo na bato eloko nini ntango otalaka lelo basine dramatique na bino ozotala ntango ovandi na ndako ozotala batournage na bino ovandi mpenza boye omonaka mpe ke non place oyo vraiment tosali mabe place oyo boye bovandi mpe entre bino bozala mpe na système moko mpe ya conseil entre vous. Bon on a évité question déjà sur quel plan côté la technique côté nini pour na comprendre question côté nyonso na obi boye bosi botourner ntango ovandi na ndako ozwi kozwa quand même ba DVD ba exemplaire ya babiloko na bino botaka kosala boye nango na ndako ovandi otalobi place oyo yambala babeti fo place oyo boye place oyo boye bon nabengisa bango nyonso to mpe tozala na conseil na biso tosalaka entre nous yambala omoni place wana ndosalaki ndobika na wana esalaki bien te ça donc entre vous ezalaka mpe ouais ezalaka sikoyo par rapport ya relation bozala na wana moto neti ngai il faut ezalaka ya na filme mosusu
la sala ya nanga Charlie non vu de loin les a mon soit fandi na ndako ebisinga bia côté wana falo kenda mo boy ndenge okendaki boy falo bima boy c'est que amoni lo mo boy mais tant que lo ya moni wana mutu su mo ya mona mo ezate mais mutu so azali na ndako asepe na mo omona ngai moko na kati ya net déjà bato baotala mokili mbeli nga mbelinga premier 1-2 nango eleki bien 3-4 eza na bato mosusu mpe bape 6 mois baremarke babiki ona te kote oyo toyoki mwa son ezalaki mwa likolo ya miziki kote oni ok neti wana eza ngai te biso mpena tosala mosala so normal wana so ya makambo ya technique technique eza na makambo nango mpona mosala tosalaka na biso baartiste comédien na batechnicien totambola nzela moko omona donc nga na kosala oyo yanga le reste tant toki ntango eke na technique pasali makambo na ye donc c'est ça quoi donc baremarque tozwaka et puis bapesi nga so remarque moko par rapport ya ndako moko ndako ya Thérèse ya ndenge azwaki mwasi ya général bon nakoki kodetaille mpenza te na émission po émission eza ya baminute mais bato bayebaka ke Thérèse azalaki likambo moko boye na bandenge moko boye mais te général mpe azalaki na mwasi na ye mpenza officiel na ndako donc merci na baremarque na bino nayebi ke deuxième film ezoya tokobongisa soki ata babi ozala kanda mingi c'est vrai osilika pambapamba nasepelaka atendi na eloko esepesinga te mais sinon oza no gentil tozalaka na yo même yo no oza bongo so eza na eloko moko osepeli yango te nasi te bopanza mino comprendre eza mpe na biloko mosusu ntango osali moto reproche ntango so ya likambo moko boye moto azwi yango na ndenge na ye ebimiki no moto wana kanda moto wana surtout mingi neti kote na nga na beta ase te nalingaka vraiment te moto asaka na mosala oyo nga nasala Souniata trop exigeant na bamakambo ya matière d'argent soki lelo mbongo ya mokie kuna na okende te ya lokuta to ya solo même kutu bible elobi na moto alia na motoki na ye mais koexagere pete quand même nayebi te koexagere yango bato yango bayaki mpana mpona koyebisa ofayebi na bakutunanga moti bobanga yo osilika pambapamba yango bayi na opa na ngai non tosolaka ngai nalobaka ke bato nyonso batalaka nga partout so bamoni nga na filme moko seki na mokolo filme wana tosolaki na biso normal yango bamoni donc so bamoni nga te siko likambo oyo ntango so esepelisi ngai te donc mpona kaka plaisir moko boye naya kaka nasala vraiment nandimi te ebongo sikoyo baklase ya bana tofuta ndenge nini bandako yango ya bato mokolo nini tokotonga mokolo nini tokosala makambo minene po tobénéficie na mosala yango ya biso moko ti eyaka mabe vraiment so sundeta abikeka te na place folo tya 5 yo tya 1,5 vraiment ata yo nona ndimaka kaka mpo sundeta aza na ye mpena sympa sundeta mpena donc mwana bato ya apôtre do mafuta lowalinga losambo mingi donc fa ndimaka 1 franc et demi wana vraiment sur 5 francs moi te zo tosolaki ata na mwa 3 francs et demi mosala eleka nango ti ntango so mpe tokabola ngo mpe katikati mosala mpe eleka nango ti nyonso ozalaka lisolo ya batikaka kointerpretaka kombo na nga na ndenge mabe bato basa moi eloko olobi eza bien mpo bato ebeye mpe bacomprendre po eza bamisusu ti sundeta aza boye mais yo oaproche nga no te koma mbala moko lowa oyoki motu moko alobi nakomba sundeta yo posali voilà bandeko na biso nyonso nayebi ke papa Ricky boza vraiment très content ya kolanda biso merci également vraiment à Eric Lusango
moi la poto ya solo grand frère. C'est vrai que mam nyonso oyo solo bato okeni na normal kandi to yokanaki. Merci également à Pichou Tumba, grand frère propre, salon élégance beauté na matongi donc sur l'avenue Victoire numéro A4 coiffure. Bobby Mikolo habillement côté wana. Merci également Papi Kachunga, merci à toi. Vieux os au sang mon président, champion Mabouche Lelo, Tozan Sundiata Awa Motuna Moko et Yaki Paninel Lukus Bitatiana, So Yambeli Nagara, Sundiata Ma Tunaegara, Sundiata, Sudiosa marié, père de combien d'enfants, Sundiata et Lorodine Sepeli Sarayote, Topé, Motuna Mosusu Balobina qui est non malembe to qui est non, Sundiata. Aux mariés. Vous répétez question à ta 8 fois. Mais apparemment, on a tout eu au Gambala. Mais ok, n'a mot, bien dire mot. Et ça veut bien, t'as assez bien mot. Ah oui, donc, moi, je vais aller les camos pour écouter ça. Les camos pour ça, moi, on va manger théorie. J'ai sali là où elle est, donc. Gina Modita, la maman de Michak avec Boba Grasse. Donc, Nzamba Zalanayo, tu es bien. Et puis, il tout sur là. Et puis, oui, Nzem va servir Marie Bissam, où il y a Mikolo. Nzem va tout qui est dans Mikolo. Et puis, Oyogi, Nzem va faire rigolo la mort au boye. Pour nous entendre va traiter, pour nous années, et puis, Nzem va faire un absolument calambaye. Bien frère nzembo ya pasteur Moïse Mbi bien ok na mwana mutu donc c'est ça pour réponse na moi donc na saluer face azali donc Sundiata Maniata azali motema ya Gina Modita donc la mère de mes enfants Sundiata Maniata et poids Sundiata omoni ki okoke na nga musika na tuni Sundiata oza marié to oza marié te tokei mama yoka yeso yo yoka banzembo ezali yo parce que réponse oui kindobika c'est voilà nayebi ke vraiment bino nyonso esika bozali ekiri matone. Vraiment, on a salué ma comédien tout où va marier, parce que ça, c'est inutile en temps à Bakombo, pour Bamsubaba, en tant que bisoté pour aller. Donc, bino tout place pour ça, c'est ça. Moni, Bamisalango, peut-être que ça n'a pas tout soit en mais tout ça n'a pas dans la vision, c'est non. Pour tokobotama libumu moko metango mosusu toa bavision toa na vision moko te boza apeta mosusu tolala mbetu moko tolota mpe banoto ndenge moko te donc motu aza na bambition na ye selon ndenge nzambe atia kati na ye donc c'est ça kwa yango nga tambolaka selon mabongisi ya nzambe tokosala kaka ndenge ngai na tata na nga oyo akela yo na nga ndenge soko ngai na yoka na etalaka fils d'alliance. C'est ça. Par là, on a pesi basali ya nzambe nyonso mbote ebele Sundiata Maniata. Na mabe. So obi na mabe te tozokende. So balobi lelo baboma mokili. Allez, to bandeli lisuko botama Sundiata Maniata osepela ozala nani. Nalinga musalo makasi ya. Osepela ozonga su Sundiata. Nalinga musalo makasi mama donc batikela ba cordonnier musala na bango batikela ba maçon batikela pe ba entre parenthèses wana musala na bango nga vraiment musala na ngo ezaka pona kopesa batu esengo na bandaku mpona kolongola ba stress na bamitwa batu pour mon émission moi tout temps ba kombo ya ba mususu ezate quoi pour tant vraiment mon zala ki fani babengi boya to kutana isika boy fani boy yo moko après avoir kokutana obi nzambe
yo nde mopermettre makambo ezala po soki ntango mosusu nazalaki na mosala oyo te oyo lelo bato baminimizaka yango babengaka yango na ndenge na bango soit diza maboke nayebi te bamaboke yango soki ezalaka ya bato mikole soki ezalaka ya wileri soki ya nini nayebi te. Donc eza mosala oyo peut-être bato mosusu oyo esalaka biso tokutana na bango toyebi te so mpe bamisusu wana mpe bakozwaka mpe occasion ya kokutana na bango. Donc nalinga yango tellement trop, nalinga yango mpena tellement trop. Donc na préféré nzambe azongisanga susu moto ya maboke mpona sepelisaka kaka bato. Nakosi mon épouse Gina Mondita, est-ce que nakosi? En répondre à que okosi te vraiment ya beyamisaka motema ya chéri moi motuna na yo ezwi eyano na yango bandeko nyonso ya Congo Millennium. Je vous aime tellement. Sundiata, nous voilà arrivés pratiquement à la fin pour lelo. Soki ezalaki na motuna moto mosu esengeli na biso totuna yo totuni yo te to mpe oza na message moko boye oyo olingi olancé par rapport ya baye balingaka yo? Premièrement napesi bino merci omoni eza pena eza wa deuxième émission asali après makambo na nga ndenge auti koleka ya mariage. Vraiment napesi merci na bacomédien nano nyonso bacollègue nanga na bakoyo bozalaki na bakoyo bozalaki te me boyebaki nano esili te tokende yango ti mpena na nifo boko. Donc merci aussi na bato nyonso bosutenaka nga partout bozali bobosana nga te ndenge nga mpe na kotikalaka jamais kobosana bino tozazazaka na bino kwa. Merci na famille Nzadi Mobimba oyo eza famille na nga, ma maman chérie maman Marie Claire Senga ba bonne guérison place oza na bandeko na nga tu na bana na nga Abouba Grace Meshak na maman na bango Gina Mondita. Merci na Betty Biski Ndobika qui bouti de moi-même. Merci na Adolo Nyanga na papa Jean-Claude. Merci na Jean-David Ekiambote motema ya Judith Masia et Fonds Mondial toujours pour bato balinga monanga bato balinga mona ba film nanga na zawana. Merci pour ce que tu as dit. Merci na Benoît Zek Ajuda Social na Roi David Bikuta na Katalwanda Guinée Sima onzete pemene balembola tombola tiaka okakana ete loboko pesaka bakata kate et pour ça marqué Fabrice Nteka toujours tokenda banka bongo elengezama lipasa babo yo ni bango banani pour yoze elengezama lipasa pour ça marqué Fabrice Nteka na pesi lisusu boss Sheila Mayuma wana papa nanga na mama na biso Eridi bamote place bazali na pesi lisusu ba mote belé na Mr nanga Jalo Biango na Virginie Mbidi non Clarisse Mbidi Virginie azande ya Merimbate bazaka te me belé pour nga na pena ya bango pe bazayanga Kamsuso Bombi te point bo eza mabeti Irene Masiandoki na pesi yo ba mbote belé place ozali na pesi susu ba mbote belé pe ba joyeux anniversaire na mwana na biso susu Gabriel Maïlo. Donc place ozali 16 ans 17 ans 18 ans mbala moko ngidi to bimi na famille quoi ndenge zala rapa. Donc et puis na bino tu bozo occasion olandanga na lingi bino yako Clary Lebo eloko na Luanda bana Luanda to tutana raka to pesi badati te to pesi banini te mais to tutana mais bino tu bolinga souvenir dans manata déjà le 8 mars tozana bino na kata Mwanda après Mwanda souvenir dans manata aina kata bloc Cadena na Kabinda et pas y avait na ma Simon Luawa na maman na biso Felicia Malonda quoi to tutana
To profiter parce que to loira na mwinda to soira été lelo. Aussi ça moi ça na question tout na répondre té or répondre Sundiata. À to boité. Toro yamba un artiste comédien té sont pour autant to kabwani de moi quand même pi. To respecter ba déontologie am ça na biso. Oh c'est la somme lo moi qui. Et lo ba non lo baté. Mais moi lo yo bi miselo ba. Po yo de lo ba na ti yo bi misa so lo ba na lo bi lo. Bona lito ina lo bi lo wani. Te lo bi mo sa lo mo. E lo ni kasi yo bi misa. Ya mo no yo mo sa te. O za mo sa na ngati. Ba ka nga porte, ba kata ba split. Miselo na obi misa mo te bo asuiti. Ona sa lo mo. De rebo yo ke lo ko bi ma. E puis mutu abi mati. E lo ama mo. Bon, Sundiata, na ba internaute bazolanda yo, to lindo seka monuki. Na Sundiata. Nzambe po nyosala nga za comédien, bana za mapenda militaire. Kaninga biselo mo na bimisi pena grenade. To panzanya. Bonde ngeza be. Alors bandiku pona kusala activité kindobika. Plaisir pona kusala la maman de monsieur Kézine Moulita plaisir et puis binoni a son résultat ya kulanda ngabandiku talingaka izala bui ezalaki na tata moko ya muluba na tata moko ya muyaka bandeku babanda kusala esika moko uyibikaka makambo mo ndengi zalaka isika bato baza kusala ba meza tanti zanga kati tata ya muyaka na kimuyaka ni tata ya muluba bazo sala na muninga kasina kilolendo ne bandiku bango bibali bazali banani oba benga kabo oba sala mabaya benga kabo ne ba menizier bango bibali ba menizier mais tata muluba soka zo sala ka tai bonga akusala ya ngone tiluba yuka vandari ya kubeti la seti siwe mkolwana babeba na ina tata ya muyaka tata ya muyaka lobi ya oyo penjo lingo la nini no mbeti ye batu batia ki bande baluba ki o la bote bandu fandi yuka tata ya muluba ji yoka muyaka za kusakala lobi na tika ki yo le lususu za ku continuer okuyuka ngai yuka tata ya muyaka abi na kuyuki de yoni uzane nini bino ta uzane lokte kaka lulendo penda kuye muluba nakati ya lupango ya muluba soko koti okuyiba kaka muluba za kao alubi na nini yuka tata ya muluba alubi mutu akuyiba ngone nini alubi tutia kaka pantalon na yo na singa tuzwa pe pantalon nga tutia na singa mutu akuyiba ko ezali pantalon ya muluba alubi na ndenge alubi ukumona makolo na yango tibu siko tata epesi tata ya muluba kanda tata ya muluba siriki mbala moko azwi kofi na panzi ya tata ya muyaka tum tata ya muyaka kweyinshi kukwea kwei tata ya muyaka bandi kudila mame minya mame awulingati abamingali bende bandi kubatu bayewana batundi yo tata ya muluba yo buyindenge nyini basala kabongo te yo mutuluzo sala kana baninga isika moko premier salaka ilibe obambi ibende poni yo tata ya muluba wana jivende te na boliende chikofu na boulier chikofu. Merci Nabino, à suivre. Voilà, nous voilà arrivés pratiquement à la fin. Il y a émission na biso ya lelo tozaki na sengo ya oyamba pona bino Sundiata maniata yeba sombitini makanisi par rapport na oye ayebi et merci également à Cécile Osango motema ya Serge Katembo maman na grâce et merci à toi Marie Osango Yangana ya Roger Mpongo Tosalara Toyokanaki et pourquoi pas aussi à champion Yamabushi. Je vous aime tellement, vous avez bel apôtre Misaka Papi Misaka et pourquoi pas aussi à Soleil Wanga et bisous à vous, je vous aime tellement. Soleil Wanga, c'est-à-dire que Sundiata Obina qui est non penza na barnae et Jires Mwanda ina zanaki sima ya bililio ya kitoko au bozomona et merci également à l'ingénieur Sylvain
l'ingénieur Sylvain, laissez-moi le temps de lire, l'ingénieur Sylvain Moutamba, c'est-à-dire Mouta Simbela Rabiso, montage ya kitoko, image za lengi. Et ce qui se peli Sibino, vous pouvez sa merci na papa Riki Bibendi motema ya maman jolie et vous pouvez savoir merci na Kolo Nzambe et ngana bino. Ce qui Kolo Nzambe a songité to mona na bino na numéro ya sika ekoya na makambo lisusu ya sika botika eti boboto pe bondeko ekoba ko régner o mabota na bino. Au revoir.